ndenge bato baka nazo gêné to na lingala nazo kila bilei bato baka sasa ko kila bilei te jeune ezalaka pena nini est-ce que jeune ezalaka koboya fufu koboya loso koboya kwanga koboya kolia matembele to musuni to pendant poso moko 2 3 jours 4 jours yango nde babenga yango jeune tokotala vrai jeune na bible lelo bamusu na gêné nazolianga na pokwa bamusu nazomela kaka mai est-ce que nyonso wana eza ba jeune bana nzambe depuis maman moko abimaka na mboka na biso alobi ajenaka 100 jours et bakoma kobenga ye mama 100 jours batu nyonso balanda et comme nazo gêné 100 jours nazo gêné 100 jours bien aimé surtout ba congolais pesa attention na yo Hollanda vrai jeune oyo bible elobi baza ko gêner mais mikolo ba jeune na bango okuta bango na bakerel na koswana na binemi na masumu na makamabe mais mutu azo gêner omona nzambe azolakisa biso vrai jeune ezali kolongola makanisa mabe na mutu na yo kolongola bizela ya mabe na motema na yo koboya masumu kotambola conformément na volonté nzambe koboya mabe kosala bolamu kosalisa babola partager lipa na yo kwanga na yo na moto azozanga salisa moto oyo aza na pasi bible lobi wana mabondeli na yo ekoyokana epai ya nzambe mpe mwinda na yo ekongenga ogene obinga na kolia te na komelaka te naza na gene mokosula bindeko moko boye awa na ndako na nga nasombeli secret namona ndeko azoloba te frère patriarche nakomela te naye mpo na nini abi naza na ngomba Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makela bana nzambe nyonso pe bandeko nyonso balandaka biso napesi bino mbote mingi bino bato bozali amoureux ya chaîne ya bino Ciel Ouvert TV chaîne ya bunzambe oyo elakisa bino kaka makambo ya solo oyo elobaka makambo ya nzambe oyo edifiaka bana na nzambe tika te nkolo oyo aleki likolo apambola bino nkolo oyo asala mokili apambola bino nkolo oyo akela likolo na se mpe biloko nyonso ezali kotondisa yango apambola bino na micro eza bongo votre bien-aimé le patriarche Vincent Makela oyo atemaka bino mpe bino bolingaki makasi tika nzambe aza na bino nakosenga yo otia bajeme na émission oyo et puis o partager yango na moninga na yo oyo akozwa libaku ya kolanda yango te mais à travers yo okoma évangéliste okoma serviteur ya nkolo à travers chaîne oyo po ete o partager yango na moninga
moningana azala édifié apambolama azwa bososoli. Je crois que nzamba kotika yote akoleka na kopambola yo. Merci beaucoup. Nabino banso ba bozali branché na chaîne nabiso ko zapete zalawana okozwa makambo ya malamu na kombo na Yesu Masiya. Tika tobondela nzambe pona émission lelo tobondeli. Nzambe na bokasi banso mo jaiseli ko na se na tondo na komisio pona tango malamu pesi biso ya partage ya liloba na yo elongo na bana na yo sunga biso maloba oyo koma awa édifié et sosoli sabato bazani ko sosoli bo sosoli pe elendi sabato bazana bo sosoli baba kisa su connaissance pona lukumu na yo na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez donc kobetela nkolo baboko makasi bien aimé bolim sangai naza pena formité mais na epona kabona bino liloba moka motuya ona la kaka bino parce que moto na nzambe alobaka liloba pe akokisaka yango yango na ye lelo pona kabola bino maloba oyo ekopesa ekoedifie batu ebele pe ekopesa connaissance na baitanso badutaka na makambo oyo tolobaka mais lelo oyo bible elobela biso. Merci. Kuna na caméra tozamo na l'homme valable mon petit frère Jésus-Christ, l'ingénieur cerveau électronique, yende azana caméra et puis azana réalisation, sans oublier frère Caleb, l'ingénieur Caleb, yé bazawana na caméra, donc azabona kulutu na ye l'homme valable. Tobo sanité passé flap d'Angola, azape ko kolanda émission oyo à live nzambale kana pambola ye. Sans oublier mon œuvre d'art. Maman Bene Makela, motema pasteur Vincent Makela. Nzambe aleka na pambola ye. Lisusu pamba te pas moko ya ba journaliste minene, pe ba présentatrice minene ya ba émission na chaîne abiso. Bien aimé lelo tango ozomona ngai ozoba mais mpako yo ailisu na nini. Bien aimé na ye bongo na liloba kitoko oyo ekodifie bana na nzambe lelo ne kolobela bongo na tina ya gêne ndenge bato babaka nazo gêne to na lingala nazo kila bilei bato bebaka sasa kokila bilei te bakoma meme kosala bisala gêne ezalaka pena nini? Est-ce que gêne ezalaka koboya fufu, koboya loso, koboya kwanga, koboya kolia matembele to musuni, koboya biloko banatongo tipokwa, to pendant 100 jours, to pendant poso moko 2, 3 jours, 4 jours, yango ne babenga yango gêne. Tokota la vraie gêne na Bible lelo. Parce que bisala sala e komi mingi na makambo na nzambe oyo. Omona mutu sozo loba ngana zo gêner biloko pendant 100 jours. Mususu ngana zo gêner 3 jours, 4 jours. Bansor bakana zo gêner gêne na sec. Bamusu na gêner na zo lianga na pokwa. Bamusu na zo mela kaka mai. Est-ce que nyonso wana ezaba gêne bana nzambe? Est-ce que nzambe na biso pona ayoka yo? Il faut boya fufu. Oboya bilei. Est-ce que nzambe a un problème na bilei? Ton nzambe a un problème na motema mutu. Bien aimé, lelo rapidement le vrai gêne. Gêne ya solo selon la Bible. Gêne ya solo kolandisama na liloba na nzambe par rapport à bato basalaka. Est-ce que bazala kati ya boso na nzambe to bato akoma kosala bisalela? Bien aimé, na pesa moka exemple moko. Depuis maman moko abimaka na mboka na biso alobi ya jenaka 100 jours et bakoma kobenga ye mama 100 jours. Bato nyonso balanda et comme nazo gêner 100 jours, nazo gêner 100 jours. Bien aimé, surtout ba Congolais, tozaka ba malanda ngulu, tolingo mona likambo te. Omona biso nyonso surtout
tobandi kolanda. Or eloko toyi kolanda makasi, eloko toyi kosalaka attention na yango pe totiaka yango en pratique eza maloba ya Nzambe. Bien aimé, ata moto anga azosala miracle, azosala basigne na baprodige, mokosi mpe tokolobela ntina basigne na baprodige, tokolobela yango basigne eza biloko nini, baprodige eza biloko nini. Mais soki moto azotambwisama conformément na maloba ya Nzambe te, moto wana aza na libanda parole, aza dans le faux, aza mosali ya Nzambe solo te. Il est dans le faux. Et mutabongo soko zolanda ye akokweisa yo na ebale, akokweisa yo na mabunga pe okozanga Nzambe, okozanga lola. Bien aimé, tika ndeko Caleb afongola bongo Bible, landa malamu. Bien aimé, landango très bien pour ekolobama na français. Pesa attention na yo Olanda vrai jeune oyo Bible elobi toba na Ancien Testament si matoke na Nouveau Testament. Frère Caleb l'ingénieur tela biso mukana Ésaïe chapitre 58 bana verset 1 à 10 tango etanga nyonso bato balanda yango avec beaucoup d'attention. Tika te bolanda yango na kombo na Yesu, mais landango zala concentré oyo kabamini oyo Bible eza koloba na kombo na Yesu. Ingénieur Caleb toke. Isaïe 58. Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et querelles et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, Alléluia. à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner les habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Alléluia. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Si, du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants et les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. L'Éternel te... Gloire à Dieu. Nabeteli malobanza maboko. Oyoki bandeko po ndeko azotanga wana tozotanga na Bible oyo eza na kati ya portable. Mais ndeko fongola siko Bible nisiko zali banda kolanda yango malembe. Omona lelo ndenge bato bazosala mabunga na kombo ya nkolo. Bato bazosala berere mais na kombo ya Nzambe, na kombo ya nkolo Yesu. Bible nange zoloba boye na mikolo suka bakoboma bino, bato bakoyina bino, bakotortire bino, bakosala bino mabe, mais bakobanza ete baosala Nzambe musala, bakokanisa ete baza ko rendre service epai ya Nzambe. Donc bato musu bazosala mabe mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tozoki na likamba gene awa tomoni Bible zo bana Ésaïe 58 bana verset 1 à 10. Soki otangi na verset 1 à 2
Bible solo ba ke yo mumbu na ngai lobela libota na ngai mabe na bango yebisa bango mabunga na bango ete moto na moto azonga epai na Nzambe azonga na mibeko ya Nzambe asala eza volonté ya Nzambe yebisa bango bapeshe na bango base détourner na mabe na bango soko bena verset 4 Bible solo bate mais bato bazolinga te kotoso yo Nzambe azoloba baza ko gêner mais mikolo ba gêne na bango okuta bango na bakerel na koswana na binemi na masumu na makamabe mais mutu azo gêner Bible biboye est-ce que ezali jeune ya solo ngai Nzambe na zolinga ke mutabo ya fufu mutabo ya golia mais ante tazala babinemi azala ba makangu azo vivre na se ya mokano na Nzambe te na se ya volonté Nzambe te mais mutu azoboya fufu azoboya bilei 3 jours 4 jours 1 mois 100 jours yango nde bozobenga ngo jeune bandeko nakotia commentaire mingi te pe nozamola ite botanga na Bible Esaïe chapitre 58 verset 1 à 10 Bible lobi eza na litomba te mutu asalaka biloko ya ndenge wana nazobengaka naza na jeune aza komelatisa basaki aza koboma nzala azokulpli mutune na se ati atmosphère moko boye mpo bato bamona ke aza na jeune Nzambe abi eza ba jeune onga nazolinga te eza ba jeune onga nazoboya kote longi na se komelatisa basaki ezali koboya bilei ogene obinga na kolia te na komelaka te naza na jeune mokosula bindeko moko boye awa na ndako nanga nasombeli secret namona ndeko azoloba te frère patriarche na komela te naye mpo na nini abi naza na ngomba nasekaki ye makasi namoni ke malgré azobengama aza mosali ya Nzambe maza nunu bebe spirituel ayebi na makambo ya Nzambe te bon yo mto oza na ngomba ozotambola ndenge nini oswana bato ndenge nini ozoleka ndenge nini yo mto oza nango na jeune tokotala ngo na Nouveau Testament kala mingi te attitude ya moto oyo aza na vrai jeune ndenge azalaka namoni ejaki aza dans le faux Bible lobi eza bongo te nde bajenaka soko teki na verset oyo elandi ba 5 6 7 so na bosani te omona Nzambe azolakisa biso vrai jeune ezali kolongola makanisa mabe na mutu na yo kolongola bizela mabe na motema na yo koboya masumu kotambola conformément na volonté ya Nzambe koboya mabe kosala bolamu kosalisa babola partager lipa na yo kwanga na yo na moto azozanga salisa moto oyo aza na pasi Bible lobi wana mabondeli na yo ekoyokana epai ya Nzambe mpe mwinda na yo ekongenga mulili na vi na yo ekolongwa mpe Nzambe na yo soko bondeli ye akobanda koyoka yo mpe komimonisama epai na yo directement Esaïe chapitre 58 verset 1 à 10 tanga yango soki nalobi likuta kontrediri ngai vrai jeune yango wana nabe nozamola ye te parce que naza mpena forme te me naye mpona exhorte yo mwana na Nzambe naza na jeune ozopiblie yango tokoba komona basali ya Nzambe mosusu aza na jeune soit déjà jeune akoboya fufu atiki tala mandefu amati na ngomba na nzete
aza kopublie yango naza na chaîne ndenge nazawa naza na ngomba nazokila eza tia biloko oyo nzambe azolinga te tuna bo jeune bapubliaka yango te basala yango marketing te ke naza na chaîne nde bomoninga boye nazogene vraiment naza na ngomba nazokila bilei naza na 100 jours naza na 20 jours non et puis nakoloba likambo ntango soki koshoke yo jeune eza baexercice spirituel eza lokola baexercice corporel donc ndenge toza na nzoto boye mwa baexercice mpo ekimisa mwa bafatigue mwa kelke ya maladi na nzoto tout ça biloko mwa ndenge wana jeune mpe eza baexercice moko spirituel mais ezalaka obligatoire te ke baloba na yo jeûner to comme lokola doctrine te ezalaka na volonté na yo moko olobi nzoto mpe nazolesa yango mingi nalatisi yango mingi mepesaka merci te nakose concentre mpo nabondelaka na nga nzambe ata nale te eza nango eloko te mais eza doctrine te eza te kozogene mpo ozwa réponse na makambo moko boye non réponse na bamakambo eyaka na nzela liloba na nzambe koyoka yango mpe kosalela soki otali premier miracle yesu asi asalaki yesu akendaki na bandeko na bamama na ye bainvite bao na feti moko boye bakomi kuna masanga ezalaki te mama na yesu aye maria aye koyebisa yesu mwana awa masanga esili yesu abi mama likambo ni ngai na yo ntango na ngai nano ekoki te mais marie ake epai ya baserviteur oyo bazali koservir na feti wana alobi na bango nini alobi bosala pela moko akoloba na bino bosala pela moko maloba akopesa bino maloba ya nzambe nde créaka le vouloir et le faire eza bageni te mokosi tokoloba mpe veye tomonaka bato mona bato mosusu alali te butu bomba na bambunda aransamble bato abandi koderange bato na butu putu yesu azali awa bato mosusu balala te mpo bazala veye soki moto atelemeli bango oyo aza antichrist est ce que veye bible ebeza yango wana tolala te butu mobima non ezaka nde bible elobi ke prier sans cesse nani oyo apriaka ye nyonso soki ozoprie kaka nzambe na commission na pamboli ozotika te non oyebi bible elobi makambo mingi na basens moko boye il faut ozala na molimo ya nzambe mpo epesa yo vrai sens veye bible elobi ezali veye oyo mutu amisenzelaka na bomoi na ye mpo masumu ekota na bomoi na ye te mutu anda azoveye siko litomani ekozala ke oke veye o bino bosalaka mais otiki makangu otiki koswana ozala babinemi oti kosala ekobo ofingaka otongaka moke kaka butu moko boyembi na tongo bozongi ndaku ozongeli bamakambo no wana est ce que mutu wana azoveye maintenant mutu oyo asalake masumu ekota na vi na ye te atolisa koma nzambe te mabe ekota na bomoi na ye te nani aosala vrai veye na miso ya nzambe oyo alali te mutu mobimba to oyo aza prudent alingi taka masumu ekota na bomoi na ye mpo na gloire ya nzambe nzambe ako accepte veye oyo wapi bien aimé naye na doctrine na sika te me nazotema no makambo ya solo totali vrai jeune na se testament salisa babola kabola lipano na baninga tambola na volonté ya nzambe ndenge maria alobaki na basali wana bosalaka pela moko akoloba na bino et jésus alobaki likambo moko boye et puis mai ebongamaki vino bien aimé si tu veux les changements
na bomoi na yo olingi makambo malamu ekotela yo omona nkembo ya Nzambe veyaka na vie na yo masumu ekota na vie na yo te et osalaka oyo ezali volonté ya Nzambe tu veilles pour ta vie ozosenzela mpona molimo na yo esumukaka te okomona so ozobondela Nzambe ozosenga Nzambe makambo ebanda opesamela yo ke okendaka ogene otiki fufu oboyi loso oboyi kwanga Nzambe aza ennemi ya biloko wana te Nzambe nde aza ennemi ya masumu kila masumu gene mpona masumu lia na yo fufu lia ntsesa na yo lia musui na yo mais gene nde masumu masumu ekota na bomoi na yo te. Je crois que naza clair yo kasi na Nouveau Testament na Matthieu chapitre 6 verset combien yo Caleb? Matthieu chapitre 6 verset 16 à 17 16 17 à 18 Matthieu 6 chapitre 6 verset 16 17 à 18 ingénieur Caleb toke yoka. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Alors ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Aïe, mais tu vas le baser beaucoup. Oyoki, oyo ça dans le Nouveau Testament. Ce qu'on a gêné, que ça nous reconnaît ma hypocrite. Ako le kana TV, to ça ko kila. Ako le bana batu. Na dena za ana sala ngomba. Bible so benga bango ba hypocrite. Oyoki, ngaité. Ah parce que le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a dit. Ici, c'est Jésus qui dit. Mais ceux qui ont gêné, ça n'a pas souki na yo. Sokole lemgi na yo. Cause en attitude, ya ko telo nyama wate. Tata na yo oyo amona kana nkuku. Akopesa yo. Akozongisela yo. Akozongisela nini? Biyano oyo yo ozala ngo posa. Soko zo gêné, ça n'a souki na yo. Et nous ba kisam to aza na gêne. Asi masaki sanola. Enzo mono sana suki. Bible ba mingi na ba parabole. Sokole longi na yo. Et nous ba kisam zo gêné. Ozali boswa mai, mukemke sokole longi. Mukemke sokole. Non. Tango yo zo gêné. Gêne nza bazolinga. Ko sana suki za lokola kolongola mabe. Makansa mabe na mutu na yo ko sokola elongi eza lokola kolongola ba pensée ya mabe na bomo na yo oza ko kila masumu ozoboya masumu yo ndo ozokila. Est-ce que kisanola oyo soko sanoli suki na yo nde zongso na relation na Nzambe? Non. Kobongo na motema kondimela Yesu koboya mabe kokanisa makambo ya Nzambe na bomoi na yo yango nde kotia yo contact na Nzambe eza kola mutasanoli suki na ye pa sikoli misu asikole longi na ye. Tu vois Jésus azali comme sabatu tapse kotiote nga nazali nzete na bomoi. Est-ce que ça nzeta safu azan nzeta manga azan nzeta paipai? Non. Jésus alobi nga nazali mai na bomoi. Est-ce qu'azali eau vive? Azali mai régie des eaux? Non. Yesu abi ke nazali lipa na bomoi. Est-ce que azali ma po bateke na biso na ba boulangerie? Non. Alobi nazali kwanga na bomoi. Azali kongo bateke basala biso na ba Congo? Non. Azako lo bango na masese. Jésus parlait de sa parole.
tabi ke nazali kwanga na bomoi eza maloba na ye yango moni bato mingi basosola kate bazwa pa situation bibi kasi pesa soli pawana potoliaka poto kasunzala te taka bina zamba ina bomoi moi c'est moi na liziba ma lobi papa okopesa ngamba yango te pona kotoka kalisusu te eza kwa lelo mutateka na bible ka boye bo veye allez asangisi batu bala la tête 3 jours 4 jours nambunda pour déranger rabat non tanga teka jeune akaskaka jeune oyo il faut ça toki la fufu toki la bilei biloko oyo nzamba za contre ngote ezate ke soko bomili bumbuno nzala mais osala masumu nzamba yokiyo non bien aimé prochainement bakoyamba ngai na l'eau valable na pasteur Flamme d'Angola ba grand journaliste bakotuna ngati na bakam oyo nakopesa no ba verset mususu omona pa bato gêné po baboma Paul bozanga napesa verset napesa no chapitre verset ngo bayuda pa bazo gêné po baboma Paul siko to kolobani bien aimé bien aimé oyebi ke bato ba secte pernicieuse ya ba religion mabe ba gêné kutu koleka même ba chrétien bango ata soyi bamelaka yango te sikoyo tokolobani vrai jeune ezali mpona kosukisa kotika mabe kosala malamu igetimao mafi sheri nasi motema oyoki mutu akoso te ke soko oboyi fufu oboyi makoli ya masangu nde nzambe ayoki yo non vrai kokila selon Esaïe 58 verset 1 à 10 mutu oyo atiki masumu yenda azo gêné mutu oyo aboyi mabe yenda azo gêné mutu omoni kosala mokano na nzambe yenda azo gêné mutu azo kabola lipa na bazangi moto azali kokebisa bato batika masumu basala malamu batamwa na kati ya volonté nzambe yende mutu azo gêné eza teke mutu aboyi fufu aboyi loso aboyi masangu mais entre temps masumu ezala bomo na ye azala kindoki azala bakaba mabe yende lokola aboyi kolia nde azo gêné non c'est le contraire de la parole de Dieu nakasi bona lelo nakomi na ngana suka bana nzambe basosoli numéro nange eza wana soko comprendre te bo excusez benga ngai tuna bamituna na ko éclaircir yo selon la parole de Dieu numéro nange ezali plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 mbote mina bayeba sur la balandi ngai mbote mingi pa mwana na ngai Esther mabengi le diamant noir nzamba pambola yo apesa yo santé kitoko kimba pe bomo mulai na bokilo na frère Yves nzamba pambola bino na oze la promesse na yo na biloko la kakingai ekosala nga malamu mbote mingi pa frère Lieve na États-Unis na mwasilo mama Gigi mbote mingi pa ya mwana na ngai sœur Sylvie Kigalu toujours aux États-Unis nzamba pambola na mobali na yo frère Blaise Sukami mbote mingi pa ya sœur Moyuma grâce nzamba pambola yo Patrick Kamanda chéri na yo nzamba pambola ye mbote mingi pa frère Cédric aux États-Unis toujours nzamba pambola yo mbote mingi epa ya mwana nga mosali ya nzambe munene États-Unis Dr Job Bolibanda nzamba pambola yo mbote mingi epa papa Jean-Jacques na mama Pauline na Canada pe boze ebele mbote mingi epa ya Eddie Evangile Eddie Chisungu nzamba pambo na Europe na France na mwasino mama Nancy mwana Popi mbote mingi epa ya mama Mati na chéri na yo papa Anise mbote mingi epa ya mwana nga Mimito Maduda
na chéri na yo frère Yava boze belé mbote mingi pa ya ma fille Badbin Mondele nzamba pambolo mikolo zo benga te fo benga kako mbote mingi pa ya Sœur Sunda Ariette mbote mingi pa ya mwana nanga Brigitte Pangi mbote mingi pa ya Yanzes Espérance Iskale Motema na mwasi na mama Brigitte mbote mingi pa ya Basaoula Jou maître Basaoula nzamba pambola yo mbote mingi pa ya mwana ngai frère Florida nzamba pambola yo mbote mingi pa ya mwana ngai frère David na mwasi no ser yuyu nzamba pambola bino pourquoi pas na pesa mbote mingi pa ya grand prêtre Mangobu nzamba pambola yo prêtre ba comédien na mwasi na yo mama na biso Fatou mbote mingi pa ya Coco Ping Pong Gabi Eyamba les grands comédiens nzamba zana yo na comme presque na suka mbote mingi pa Coco nangai Sœur Naomi la servante de Dieu nzamba zana na yo Sœur Nyakiko nzamba pambola mingi mwana nangai Sœur Margot nzamba pambola yo boza pene belé pourquoi pas na pambola Sœur Mariam na Belgique nzambe aza na bino soki so misongeli te nde tokotani mikolo za koya na pamboli mwana nga oyo asesaki licence na ye Makela Sephora Jade nzamba pambola ye pe na pamboli mwana nga mususu a distingué na université Plamedi Makela Luzitu nzamba pambola ye vraiment ça se fait hein nzamba sa la grâce to komela ta moi secret pona kokumisa nzambe na maele oya pesi bananga wana pourquoi pas mwana nga susu beni nzamba pambola ye pe na pamboli famille Makela Mobimba nzamba za na bino na bokilo na ngai mama Marcelina pe na succès na mon œuvre d'art la servante de l'Éternel mama Beni tika nzamba pambola bino nde tokutana mikolo zali koya tobondeli nzambe merci pour l'exhortation oyo mateya oyo na ndimete bato mingi balandi yango basosoli tina vrai jeune tika tozwa lokumu ozwa nkembo na kombo ne swasi ya mwana nzambe na bomoi amen kola pambola bino. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga mina ye. Ciel ouvert